Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez partout dans le monde. Vous êtes sur CL News Télévision, la chaîne propre à Mamou Christelle Arose. Une émission comme intitulée Les Nouvelles Grâces. Les Nouvelles Grâces, c'est une émission sur la saine doctrine, à la lumière de la parole. Pasteur, la peine à musicien chrétienne, mais sur l'état religion plus précisément chrétienne, n'est pour le bela. Les lots, tous un sujet moro, pour développer, et sur la prophétie. Tous on a battu prophète Azanani. La prophétie, va pas sur la prophétie. C'est quoi la prophétie? Parce que nous tout dans la Kinshasa, prophétie est comme un scénario, tout dans Kinshasa, prophétie est comme entente moko boye magie ou bien prophétie sa révélation en Zambé. Yango tous un pasteur moko sur le chant pour présenter binoye pour l'andaï. Bonjour pasteur. Bonjour papa Skazo. Pasteur, est-ce que vous s'est présenté Toye Bayo Bazolando partout dans le monde? Vous avez sur CL News Télévision émission Les Nouvelles Grâces. Vous s'est présenté, vous êtes pasteur à l'église Nini Toyeba. Merci pour notre la bande de cognos Bazolanda biso partout dans le monde. Comme on a pasteur Elombe Bassoa, Nazali pasteur, il y a communauté monnaie, il y a assemblée chrétienne Jésus-Seul, où il y a na RDC Kinshasa, et précisément tous en Ngiringiri, na Veningende numéro 13. Ça va, pasteur Elombe, les autres là sur la prophétie. Il y a qui a tout nayo. Prophétie en soi est zanini. Pourtant, toujours prophétie, est zanini. Parce que la chasse a te belé ba komikara kolanda ba tukana ba prophétie na sima na église prophétie en soi est zanini. Prophétie nanu eza mot français. Oyo ezolo bakaka ke prédiction des choses futures par inspiration divine. Nde yango balobi prophétie. Et nakolanda nakati na makambo ya religion eza maloba na Nzambe moko ya inspiration divine o Nzambe a inspira na nzela ya basakoli et atia bango lisu na ye pona tina na komona ko prévenir peuple na ye na wezo tale makambo nini ezo ya lobi na peut-être ezo sale malelo peut-être ko lobela pena makambo tuti koleka. C'est ça aussi la prophétie. Bon, pasteur Elombe, cas sur la prophétie dont tu es bali sous. Ce que tu as un prophète Azanani. Un prophète Yaza messager en Zambé, oyo nanzela na ye, Nzamba cha canal wapi pona ko transmettre na peuple na ye bisakoli na ye. Et peut-être na place wana ceux qui to bandi na Ancien Testament et na bonde ko ya kala babanda ko bango basava. Et le loma mubulu pe zo ya pe pa place wana. Na bonde ko yakala un prophète azalaki mutu api soki Nzamba tomboli na RDC soki prophète abibi na RDC mususu akobima te ekozala kaka ye moko po mususu abima ifo o wana kufa soki wana kufi nde mususu abimi e bato bazalaki na moment wana soki atelemi na Ancien Testament il parlait si ainsi dit l'Éternel, ça veut dire ozana eloko kolongola te pe ozana eloko kobakisa te wana ba prophète na Ancien Testament. Mais aujourd'hui dans le Nouveau Testament la plupart des prophètes tozana bango tozana ba prophète don oyo Bible zolobaki na moment bazo sakola comme c'est un don il faut examiner yango tokoki tolobela na ba prophète ya Nouveau Testament ya ainsi dit l'Éternel était so comme on prophète na Nouveau Testament zoloba ainsi dit l'Éternel aza moto libungi aibi maloba na Nzambe te. Prophétie na Nouveau Testament Christ azolobaki koteni mobule koti mwa mingi ndi apesa biso pouvoir ya examiner par rapport na Ancien Testament babande ko examiner te na Ancien Testament zaki ainsi dit l'Éternel, mais na Nouveau Testament il faut examiner les prophéties. Bon, pasteur Elombe, tout le monde appelle ce qui est prophétie eza koloba maloba Nzambe koloba ainsi dit l'Éternel. Mais si tout le monde appelle ba prophète mususpea na ba église bazo ba ainsi dit l'Éternel. Prophète azoloba mais tout le monde appelle so mutulu akepanganga nganga pe azoloba maloba qui était tout le monde na famille na bino boza botami boy biloko na pe tout le monde na l'église sikoyo ndeni ko discerner siko que pour wana eza ya bamandona to eza ya prophète oyo
azolo ba incidi parce que mon so ba nzambe alobi ngai na o pas na ba kisi na ye alobi ka nzambe alobi ngai mais c'est comment ko discerner qui était o nzambe nda alobi était on est ya nzambe parce que tout le monde appelle la Bible quelque part moi si moko bo alobi que on a Paul na sila ba outi quelque part ba outi waye na mboka o moi so nazaki animé un esprit à Python donc tant Paul a qui alobi makambazo lo beza vrai mais ce que esprit zo animé eza nzambe te mais ce que lelo pe na église eza pe na batu mususu bazolo ba mamboye vrai mais eza animé un esprit nzambe te comment reconnaître que oyo eza nzambe to eza nzambe te papa journaliste makomena nzambe zolo bake ba reconnaître ka nzete nyonso na mbuma na yango mbuma ya nzete okoko mona ngo eza kitoko eza na esengo ya kotala yango mais tango yo kolia ndoko yebake mbuma oyo eza mbuma ya nzete malamu. Cela veut dire que na tato komi nango nous avons le Saint-Esprit. Saint-Esprit tozana yango, Saint-Esprit eyebisaka biso, etalisaka biso lumière. Mutokia sakola na ye. Mais la prophétie mutao sakola, si ce n'est pas de Dieu, là où il y a l'esprit de Dieu et que la sabino que ce n'est pas la prophétie de Dieu. Et en part ça, Bible zolo bake na moma ba sakola bazo sakola. Et d'ailleurs papa trésor tikana biso loko moko prophétie ba pesa ngona wenzete ni na balabala. Wana na zolo bango prophétie OK musala papa OK na bureau kene ko sala musala na bureau so moni moto akoto na bureau que je vais vous donner la prophétie ça y aya na ko sala musala OK na wenze OK koteka moto amemelo na wenze alinga bisa prophétie ça papa awa na ye koteka mwena yambo ezate Bible zolo bake soki bosangani dans les assemblées de saints tango prophète azotelema prophète na assemblée za kaka moko te na kati assemblée ya basa tokuzo na mena 4-5 prophètes Bible zolo bake tango moko azotelema pona ko pesa bisakoli ba mosusu batikali bazolandela soki bisakoli azopesa ça vient de Dieu et tango bango bazolandela ndio komona webina bakati na basamblée na biso tango moko azosakola okomona musoka telemi azolo bake tango papa bande ko sakola nzamba ibisaki nga makambo azolo bawana nazo bakisa nanu ya liboso apesi eza bien mais nzamba bakiselinga mususu cela veut dire que utokoza na prophète mon côté faut ba prophète bazala mi balemi ça pour confirmer si c'est la prophétie un de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Ça va Trolanda pasteur Elombe na église nae ndenge marompezuli ko na église wana bolanda Loboko le kanga fina yo. Ebe na kotika fino siko. Nazo pesa ordre na démon. Nazo pesa ordre na malade. Nazo pesa ordre na milimo mabe. Oye fandi na mai na nzoto na yo. Oye fandi na makila. Sors! Sors! Alléluia! Sors! Sors! Alléluia! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Des jours après, même semaine aussi la terre, président de la République n'a biso abenga. Amen. Nana lo bakane na lo, moko na yebista kaye, à côté ba sa babe, tozo mono na tapis rouge à président pour la République. A bien pasteur la président de la République. Et ça va me coloter face à face dans sa sungwesu, papa ka ozo mono. Andi mate que sa sungwesu yo yo, ngabe yo yo. Abi papa, il est là. Tout est possible à celui qui croit. Tozo ni sa zambi. Fille à papa Jean-Marie et Fouma. Amen. Fille à papa Jean-Marie a récupéré des richesses où il y a perdu.
mbula na mbula osambela te ngane na pasteur na kosambela po yo ndeko zanga bi tango na kosambela siku ngana kokanye nini yo le na siku kokanye nini mama photo sambela kana famille ba Joseph photo kuyaka bango ba maman bazana maboze komi ko mata to sambela pona bango soki ba mati ba komi na ba magasin na ville yo kende gérant ya magasin wana okokanye te toto mule maboko to sambeli na komona ko Yesu prière ne za ko le bato bulango nzamba kitasalela papa na msho jamani que la main de mon Dieu oya za mwana na biso tobalisa ye totikala mpe na tonga te yake o famille wana tokoreklame tonga te nyonso bapesa mais kote yake mabuta eza te biso tozoyebisa maloba etake bapapa ya molimo tozozwa place o moïse azwaki epai ya baribe yake ribe yokokufa te tozoyebisa nzambe libalo ekokufa te libalo efe kota bana bano baboma na file wana bakosi soki na village na bango file ezalaka soki na village ya mibali file ezalaka ke babloka bano oyo nzambe tobondela awo apesa ebana nakomona kolesitoke na kosambela le dieu de la restauration. Bon, pasteur Elombe, tongisiko pesa biso différence nini ezana entre ministère prophétique na prophète des dons. Ezalaka batmusu ba biki tenga yazaka na don ngaza ministère prophétique siko tonto ba différence entre ministère prophétique ya biaza ngaza prophète ministre yazaka prophète des dons et community moi concurrence mo boy siko tonto lo ba ministère prophétique na don des prophéties différence ni za vraiment papa trésor na mboka na biso tang muto azolo ba ke nazana ministère prophétique biso to landaka makambo nyonso oyo basakoli au bazolo ba ke baza ba ministre prophétique mais ce to côté na profondeur un ministre prophétique aza muto oyo azotamusa mboka aza muto api soki alobi pona tina na Congo ke liboso tozokende tala nzamba azotalisa biso boye tout le monde ko bana na président république tout le monde akosasocier akos'incliner devant message au bapesi mais lelo ba soi-disant ba ministre prophète ba prophétie bazopesa izo salemate. Et combien de professeurs que nous avons fait prophétie à match à Simbezobet. Ce pour match à Simbezobet que diffé bisonani na prophétie na yo. Take Congo ezokufa. Take bana na zabe makamuzo simbati. Non. Mutu ozo benga ma ministre prophète aza mutu oyo azo mema éclaircissement na kati ya mboka na Nzambe. Azo mema c'est lui la lumière de l'église. Et aujourd'hui nous trouvons que parmi ces prophètes-là, nous sommes aujourd'hui des prophètes des nations. C'est faux et faux. Bafanda, bati ali loba na Nzambe, batika ko chamboka na biso na katra mobulu, batika ko tika peuple na Nzambe na katra mobulu. Et surtout lelo, mutu nyos, musali na Nzambe nyos. Ministère mususu ya lelo na Congo po bandi mo izate. Lelo po bandi mo peut-être na Congo il faut être prophète. Il faut banda ko sakola, il faut banda ko salabo. Et moi je te dirais que ce qui Congo na biso zo kufa lelo, si les églises meurent aujourd'hui, c'est à cause des prophéties. Na ba prophète ba zolo ba soit déjà ba prophète les loba to bangiso ko s'attacher na la parole de Bible zolo bani papa trésor Bible zolo ba que prophétie ko suka ba langue bozolo ba lelo ko sila auto kotika nango c'est la parole de Dieu et comment nga ulena tema na loba na Nzambe je m'attache à la prophétie de lo moni mutoyer akosambela tête tozie la ba prophète ba sakolo il faut écouter la parole de Dieu c'est ça la prophétie par l'excellence un prophète donc aza baza bandeko oyo Nzambe afungoli bango na mukana Corinthiens chapitre 12 Bible zolo ba ke soki to ko senga badon wana Paul zolo ba ngwa bi soki to ko senga badon na Corinthiens chapitre 12 abi ya koleka ezala mingi ya prophétie pona kati ya prophétie abi eza do par l'excellence eza moko ya kanelo api esala ka ke na kati ya église ya Nzambe moye tangu mupaye azo ya sika soki akoti ya ye bibinote binope boyebete mais tangu professeur hôtel ma pesi message ndeba nouveau venu ba ko confirmer que ici il y a un Dieu. C'est ça le rôle d'un don, il y a prophétie dans une église. Pour confirmer, il y a un nouveau bazoya. Biso batouakala. A prophétie pour nabiso. Christ a pour nabiso prophétie. Et que bang sa bisoté. C'est ça. Ça va, pasteur Elombe, comme étant pasteur, prédicateur de la bonne parole de Dieu, la sainte doctrine. Nangana tout na pe au lokolo ba mot de la fin na yo. Pe conseil ni okopé ça na ba prophète nyonso na Congo a.
Mot de la fin nangai peut-être pour notre en émission pour mot de la fête au succès dans notre Christ est encore vivant tous autres dans le malobana Nzambe moi peut-être dans kuna cha virigi pour le moment ça que nazo senga ba congolais nyos nazo senga bandeko o bazui likabu likabu ya prophétie eza commerce mais lelo ebele ba côté likamwana na kati ya commerce ya que lelo asakoli aba ba pesibo lelo ki asakoli aba pesibo vraiment na koyebisa bango que Christ azaki clair bato modèle wana tokobenga ba prophète tokobenga bato bazo lesa mabumu na bango en réalité l'église ezo bénéficier na ngote totika do ya Nzambe est servi peuple de Dieu pour bible zolo ba que o Christ a chaka tena biso to chango na service ya peuple au lieu de chango na service ya mabumu na biso lelo prophétie to kobe o chango na service ya mabumu au nom de service ya peuple to aider gouvernement congolais pour zamboka na biso to aider ba homme politique to aider ba commerçant to aider ba na classe c'est ça le doc que Dieu nous a mis na kati na biso pona ko pese clair éclaircissement na kati ya Congo na biso c'est ça peu mot peut-être ngana loba na matière de prophétie et puis ya ko yebisa bana na Nzambe que tant besoin na kati na l'église attachez-vous à la parole. Attachez-vous à la parole. Bible au commencement c'était pas la prophétie. Au commencement était la parole. Pourquoi tu stick le loba dans Nzambe to ko kangamana et loko ekusila lobby. To kangamana loko ekusila ti. Nazo senga peuple ya Congo, nazo senga peuple ya Nzambe bana na Nzambe. To simba et loko ekusila te. So to simba loko ekusila tango yango ekusila to kosuka wapi. Mais so to simba loko ekusila te to kozala bato esengo. Vraiment to komi na suka ya émission na biso les nouvelles grâces. Vraiment, et là, on a toujours branché, scotché sur CL News TV. Vous allez toujours informé sur ma mission, sur nouvelles de Dieu. Et là, on a Sabino sur que Jésus revient bientôt. Quand il est pasteur à lobby, tous allez toujours, tout simba, oyu, et aussi la thé. Parce que nous sommes collègues, bah prophétie collègues, nous sommes collègues na mokili. Ata obi obota, robota, so mwana kufi lobi rolela. Ce que lobi lelo ke te obala, ce que libala lobi kabwani rolela. Mais so tali o yesi la raté le banzambe na bi que nous sommes kini malam. Vraiment na pesi ba dédicace na ngai et pas ba tout nyonso balandi biso ba meilleurs vœux na bino pour la festivité il y a l'an 2018 na bosanité papinzola meso. Na Paris, na PSOP, bonne fête na yo, Nzambe apambola bino à la prochaine émission. Si ta mnene, si ta gaillard,